Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bayenyo surtout bolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi bandeko nanga. Bino ba bosepela kotala mama Elia Nitu. Bino ba bosepela na émission na bino ya préparer pour le mariage na pesi bino mbote mingi. Merci mingi nde bo disposer ata na bino pona kotala to pona koyoka ngai. Soki na biki bana bobenga ba mama bosa nini bobenga ba papa émission na bino yango bandi papa pour le mariage. Ensemble souvent maman Elia Nitu. Eh boy ma vie pourquoi wazima est-ce que vous allez bien? En fait moi ça va si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe azako batela kimia ezali. Bino pe bokomela komela. Nga pone ba kibandeko nga batala kanga baza malamu. Atabatela nga nazanga mama Maman nanga lisindombele. Maman nanga lisindombele, je te fais des gros bisous maman Mikolo Bungi. Na yo ki témoin des jours salinga bien te na mesana koyoka yo Mikolo nyonso. Maman Elia Nitu na ni solomo ya kafu ya kobetela bino mukolo lelo mokili komi na suka mokili eza ya kobeba na ebite soki toloba ndenge nini ola ba problème eza na kati ya bandako ya bato bokoki koyeba te en tout cas lelo naza na lisolo etali kaka libala to sola kaka makambo ya mabala lisolo etali kaka libala mais c'est chaud lisolo eza vraiment moto na kende na okambala moko pona boyoka na kitsana motema na mai motema na ngekita mikolo pe na senga na rasu mai te na tika ko senga mai. Chaque chose a son temps. Malgré que basadilanga kubadilanga kubasadilanga kubamelanga mai ya malili, mais mikolo na sengi mai ya malili te. Mikolo na lobi na bino bo naza ko senga. Bible lobi senga bakopesa toki bakufungolela yo. Mikolo naza ko senga kaka lisalisi. Naza na posta bo aider lisalisi bo aider association Elia Nitu pour na ba orphelin nga baza na mboka Congo boyebi ke ba période ya Noël oyo bona ne bana balinga kosa nikolia yango naza ko senga bino na sala vraiment gagner na sala pena makaba bisenga senga bosunga ngai pona bana Congo nga mona naza ko bunga masoki nza ma permettre makoleza na nzela date ya nga suka bopesa ngambo ezali le 15 décembre yango ndeza date ya suka soki nza ba permettre nga na okinde Congo pona lingi le 25 na sani na fete na bana yango naza ko senga na bino bandeko botala kangai o sepelaka na émission nanga oyo émission nanga edayo ata mokolo moko ovandi bobia lelo madeso na lema obi bopona taka maman Elia Nitu yokosala ka bien kubasadilanga kubadilanga botika ba orphelin nanga balia ata na sima ya émission mama na bango aza kosala na orphelinat na biso toza na ba nourrisson jusqu'à l'âge de 16 ans naza vraiment kosenga bosalisanga numéro de téléphone eza 06 15 31 69 90 on des numéro nanga yango kaka ya WhatsApp. Mais na kopesa merci na mama na biso moko azali na Portugal. Mama la baina tanga komo na eta na Portugal. Pourquoi? Parce que ba semeki bazali ba taketo bazali yo tindi pona ba fele bon la famille na biso moto na bana tete ba lebite bana na famille na oso beleni ba opambolo bana pe oyo yebite soki opesi bango okopambolama. Mama la biso vraiment na Portugal, merci beaucoup mama vraiment nzambe apambola na libota na mobimba ya pe na mama la biso moko na kasa mboka na biso ya France na Paris yepe asunga ki ba orphelin nzambe apambola yo na bino nyonso botala kangai bino so bosepela kananga naka na batu mibale jusqu'à là au bassin nini ba aider ba orphelin mais émission ko ya vraiment ko tanga ba komo na bino na bino na o bocha ba commentaire na ko tanga ba komo na bino nyonso tout pour ça ni permettre permettre beaucoup ça ni ko sunga bana bazoma eloko ya kolia na ya kolata pona mbula oyo lisolo na yeko betela bino nga na bimaki mwa mikolo mibale onekene na matanga moko na matanga na komaki nde boyi bato bakana kati ya matanga na kutana bandeko azalaki na kati moko bi tanga mwa bia mama Nitu na sepeli komona yo nga pe bia nga pe na sepeli komona mais to yebani te mama Nitu na bandako bana benga yo na betela o lisolo oposani osalela ngwa émission lokwa to kutana eza peka chance OK loba abi mama Elia Nitu naza na moninga camarade na ye naza na camarade na nga moko aza marié ana kati ndako libala na ye na mobali na bana na ye mibale ngai pe na libala na nga na mwana na nga moko nga kutu na bala na nga te naza kaka système ya kato vanda me ye babala ye mama Elia camarade na aza na 38 ans toaka baninga bi aza na 40 camarade na aza na 38 ans basalaka place moko mama Elia Nitu tosalaka place moko mais camarade nanga ndenge bazaka na mobali na ye pona ye kokite ye alingaka ke ye faut a commander mobali na ye faut dominer mobali pourquoi parce que mobali na ye aza trop famille
parce que mobali na ye papa na mama na bandeko nyonso baza ana poto abi mobali aza tellement trop famille yesu ko alingaka arracher mobali ndenge bible elobi ke l'homme quittera s'attachera sa femme ye amonake mobali nano akite tamonake mobali azalaka trop baparent na ye aza trop famille na ye mobali akokotike na weekend na bana ake na ye na famille kuna donc ye ederangeaka ye alingi mpenza mobali azala mpenza ko 100% ya ye donc abosana kutu makambo ya famille akipe kutu makambo ya famille te abike moninga na nga azala vraiment na guerre d'esprit na mama bokilo guerre d'esprit s'il vous plaît na mama bokilo ke na mama bokilo baza vraiment na ba guerre d'esprit donc amona ke mama bokilo aza vraiment na possession mingi epai ya mwana na ye donc mobali naza ba genre ok ma famille d'abord famille na nga na liboso yo kwa na deuxième position yes ko moi si azo sepela bon mote ke mobali so ka mama lobi o ka mama lobi ya mwana po ba mama baza so ka koisi mibeko kwa lobi kaka yango wana donc ye eza kana soki mama lobi o mama lobi yango wana o yo koloba ide kopese kwa ya sima mais liboso eza nanu ya mama alobi mwana mwasi wana ebande kotungisa ye ebande kotungisa azo sepela bon ta sa guerre moko na mama bokilo baki vraiment na guerre froide na mama guerre d'esprit penza na mama bokilo na musala epai basalaka bi epai tosalaka mama Eliane toza bikolo ebele bino boyebika babikolo ezaka bo baya bikolo ebele kuna esika basalaka ndenge ezalaka so vai na baninga bobeta masolo ya ndako yaka kobeta masolo ya ndako na ye mpe na mosala na babikolo mosusu basaka na bango o ngai vraiment na ndako na ngasi tuso basoli na mobali mpa mobali nanga konde tosoli bonde na ozonga boy na bika to koyoka na tende za kokende pa mama bango mobali nanga za trop mama mobali nanga za trop famille bikolo na pe musuba yoki moko abi o mama mobali na trop mabi nga mobali abalanga mais on dirait mama na ye muto azaka mwasi na ye nga azaka na place te on dirait mama ne muto azaka na azaka mwasi na ye o kaka mama lobi yango wana yanga ya kaka sima ya mama ka muto azaka na liboso atanga na lobi soki mama lobi oyo mama lobi eza oui amen yanga ya kaka après moi so basaka na bi mais eziloko moke okoki ko changer yango yabi na changer yango ndele yabi biso na mboka na biso ata bamona ko mibali na biso bazaka base beme bamekaka te basakanaka te akoko totokoma na mboka po te mamba bapoligamie eza so te tovandisaka bango mpezaki evanda wana avandi wana nakoki nanga kolakisa yo lakisanga penza mama bokilo wana penza fona che contre mire lakisanga mobali nanga penza azalaka trop mama trop famille atanga na lobi atabo donc kade boki na bisino wana moi ça c'est le problème exact tokuta na ndero musala nga na komema esika oyo ba ko salelo makambo mobali asa nini akoma vraiment ya yo motema nyonso eye pa na yo elongwa pa ya mama na yeto pa ya famille na ye bayokani bakutani na moninga na nde bayokanaki bamemi epa ya mama marabu moninga wana amemi ye epa ya marabu bakeye epa ya marabu atuni abi bon eloko nini ememi yo awa eloko meminga awa nazala posa mobali azala kaka yanga ayokela kaka ngai ayokela mutu mususu te ayokela surtout pas mama na ye surtout pas famille na ye akoma meza propriété privée nanga boyoka bien mobali azala na kindumba te ane na vie ya basi te mais vie na ye eza mingi baparent na ye lokola aza trop mama na ye trop famille na ye dérangeaka mwasi mama marabu atuni yango ka olingi oyo ka na lingi mobali akoma trop yo eloko mosusu tabi eloko mosusu te po mama wana penza nga fenga mobali penza nga mo penza na moko penza alongwa penza l'homme quittera alongwa penza pa mama na bango penza akoma penza yo kaka onga na koloba mama na sengi biloko asengaki ye nde na yoki moninga na lobi asengaki abetenga so bi asengaki poisson abi yelanga poisson ya Thomson asengi na bamaki na drap ndenge alobaki nanga ye akamati poisson na maki na badra amemi ake nango epai ya mama marabu akamati asali baceremonie na ye apesi singa akamati mbisi wana alingi yango na bamaki wana pasoli place moko basalika baceremonie na bango nazalaki wana te alingi yango boye apesi sikoyo alobi na ye linga sikoyo banda kolinga ye banda kokanga ye apesi mwa mwasi wana bilinga banda kokanga ye pa lingi aza kokanga aza koloba ke yo ndenge oza wana koyoka mutu mosusu te na vie na yo obanda oyoka kaka nga oyo nyonso kabwana na famille na yo kabwana na mama na yo kabwana na bandeko na okanga na koloba yango kaka yo okosala mama na kamati apesi ye ayebisi okobima herbe okende kobwaka yango place boye
mwana mwasi asimi nzela na biloko bapesaki azongi nango ere bayokanaki na mama marabu abimi akei mpe na biloko na ye akamati ake kobwaka ndenge bayokanaki azongi kozonga azongi mobali aza na ye na ndako mobali abimaka lisusu te mobali akendaka so epa bapara na ye te mobali asaka so eloko moko te mama akoma kobenga mwana na ngai ndenge nini ozomona na susu te ntango mosusu mama kobenga amona nimero ya telefone yango oyo aoyamba te azomona mama na ye azobenga azoyamba te bandeko nde bazobenga azoyamba bango te bakoma enke ndenge nini toza kobenga mwana biso azoyamba te boye mpona nini bapara bakosinquiete lokola bayokanaka na ye mwasi te soki mpe babengi mwasi aboko oyamba lokola ayebi ki asa travaille mwana na mobali ayebi ki siko baso na pouvoir te ata babengi azokolinga koyamba te azoboya koyamba meme bapara ya mobali na ye azoyamba bango te non papa na mama batemi babino fo tokende pa ya mwana bayeba ye bakuti mwana aotala bapara lokola ayebi bango te azotala bango lokola ayebi bango te me mwana boni mikolo ebele tozobenga yo ozoyamba te eloko moko te azotala bapara lokola ayebi bango te oh me ndenge nini oyo azotala biso boloko ayebi biso te atelemi na yake na ye na chambre oh otiki biso sabote biso ke na chambre ebika bamama nde bazaka mama alandi te na chambre azotoki yo dada Antoine bima wana Antoine kaka komo topesi bima Antoine bima ndenge nini yoka mwasi mama moto abone kosolola olingaka solo makamini olinga asolola lokwa ayebaki asa bebisi mwana na mobali abandi kosonisa mama wana mama na papa batalani depuis ka oyo likambo nini mama na papa basimi nzela bakeye bakoma so babengi mwana mobali ayambaka te ye alobaki ke mobali azala ya ye amona mutu mosusu te amona famille na ye te akoma kaka ya ye mama marabu mpe asali oyo ye makambo ndenge balingaki na dra donc mobali nde akomaki mbiso balingaki na dra ndenge balingaki na kati ya dra makambo nyonso to basalaki ekomisi mobali nini kizengi mobali akomi kizengi akoma na ndako kaka boye alobaka su te akenda su mosala te oh ye mwana mwasi yango akenda makambo nganga ta boye changement ngo ozomona ngo eza mystique ndenge ni mobali akenda su mosala te ndeni mobali akomaka neti kizengi mobali alobaka su te mpona nini ye mutu akomisi mwana mobali wana ndenge wana bakendaki epai ya mama nganga mama mabu olingi nini nalingi azala kaka yanga oyo nyonso nga na koloba asa nini ayoka nde bakomisi mobali wana kizengi akomele kizengi avandele botala niveau ya basi ya mabala 38 ans ya pamba okomisi mwana ya mutu kizengi baparent wana mwana kenda susu te mobali akoma na ndako donc aza na ndako abujaka te asalaki eloko moko te kizengi wana na biso ndetaka akomi boye te kizengi na sens ke mutu na ye ezofonctionne su te na sens wana nde naoloba nayebi te azotanga soi to nini non pas ça kizengi na sens ke mutu ezofonctionne susu te akomi kaka na ndako ko 24/24 azaka na ndako abujaka susu te aza wana kaka kobaluka kaka na kati ya ndako akendaka su mosala te mwasi akoyebisa moto ayomaki epai ya mama marabu abi me mobali nango ebiki asaka su te akenda su mosala te akoma kaka na ndako ye abi ebongo yo olobaki nini yo olobaki yanga aza permanente alinga su mutu te akipe su mutu te azala kaka yayo basali ka mosala ndenge yo osenga mwana asengaki ya boye te mangana alobaki te kaka mabongo ata mosala akenda su te akomaka na ndako abujaka su te mwa mosali me yo olobaki olingi azala kaka ya yo abuje te akende mpe baparent na ye te amona mutu mosusu te amona kaka yo yango basali kaka eloko yo osengaki tala niveau ndenge nini abebisi vi ya mwana ya mutu vi ya mwana ya mutu ebebi akomi kosela te camarade na ye ayebaki na ye situation wana te ke ye akendaki epai ya marabu ayebaki yango te mpo basiki yango kaka secret na mwa mwasi oyo ekolo wana oyo kaka bondengi akotanga komo te mpo batana babwakela bato basor pamba boyebaki biso batosala biso bato kabaya baproblème bwakelaka bato basor pamba mutu oyo amemaki epai ya marabu nde ekobetela camarade ne liso yabi ocamarade nango anaka comprendre ye te ye alobaki ke ana posa mobali na ye akoma kaka ya ye nyonso akoloba ezala wi e amen mama marabu asaleli ye sikoyo akomi koka koyebisaka ke mobali na ye asalaka su te asaki eloko mo te me ye alobaki mobali aza na besoin mobali ne permanent akabola mobali na famille sikoyo mobali bakabola na famille asepeli te wana ekotuna bi bosaki nini abi
Bon abeta ko lisolo te ya habite abi kasi ye aya ko betela nga masolo na yanda ko ka nenga beta kana ngapi na yede ye na memi pa ya mama marabu nde pa ko bisa moninga bi moninga ye bisanga na yo kenda pa mama marabu na entelo okenda pa mama marabu na Aminata oh maman en tout cas bomba koloba te mais makambo na moni tourner nga mape parce que mobali nanga nenga azana Antoine akenda raso e place mon côté Antoine akenda raso musala te Antoine avandela ka na ndaku Antoine atala kanga ka azala abusha kalisusu te banda kaka mama marabwana asaila nga makambo wana yebi ndeko nanga pona nini okomiti na niveau wana ote boyo yebi tenga na lelaka awa mabokilo na ngai nenga salaka ngai mobali na ngazalaka trop famille boye na boye kitaki emataki sikwa bebe CV ya mobali bana mibale mutu boboti na ye bana abebisi vie ya mobali mwana pe ya bato yango wana vie de prière eza bien. Il faut mutu kosambela très important soko ozosambela na yo ata mutu ake kolokona bakrisi ndenge nini akokuta makila ya Jésus Christ liboso na yo akolonga yo ta kokoka yo te makamwa mabala oyo bano boza komona oyo bozokanisa bana mike bakola na makanisi ya pelengendu na makanisi ya mabe misala epai bato bakenda misala bakenda kozwa makambo ya mabe mingi guerre d'esprit na mabokilo po kase mabokilo botanda bibisi mwana ya moninga abi mobali asaka so eloko te avandaka na ndako yo yebisaki mama nganga kiasa nini avandaka na ndako te azalaka ya yo aboya famille abujaka su te nyonso koloba yoka mama nganga asalisa lobo senga na yo me ya mabe nango sikoyo yo na koyebisa bato bozotala ngaki libala eza kisi wana te libala ya bizaleli boyebana bizaleli yeba bizaleli ya mobali na yo mobali yeba bizaleli ya mwasi na ye olingi sekra libala benganga na personne mo ya be Zakari asali 40 ans na papa Zakari Tulomba ya be Zakari yanga ya passe pe ya bisengo ayebisa wana ndenge ni asala 40 ans na kati ndako ya libala eza kisi wana te okende pa mama nganga te libala eza bizaleli na yo mutu ndenge nino vivaka na mutu na yo et puis ce que obali kolobaka atike ndenge na bali ka boye mobali faka bwana famille na eyaka malembe po avant bala yo mutu avandi na baboti na etina âge à 32 ans par exemple aye kobalo na 33 ans yo kalisi 32 ans wana yaki na baboti na ye kokende ka mai boye mbala moko kata cordon mbala moko s'attacher pa na yo non ekozwa ta malembe ezaka mbala moko te boya kotika libota na ye po na yo non akata kaka 32 ans wana mesala na famille na ye po abali yo la reine Aminata mais non malembe bizaleli na yo obanda kolakisa ye yango banda kobenda motema ya mobali na yo epa na ye comportement na yo ya bien soko aza na ndako ozalaka na ndenge nini est-ce que otiaka ye makelele est-ce que aliaka bien est-ce que orespectaka ye est-ce que bozalaka na dialogue est-ce que soki omiki est-ce que odagagadaga mpe malamu yango nde esimbaka libala respect na ndako ya libala koyeba kotosa kozala gentil kozala accueillante kozala bien quoi être bien kozala accueillante kozala gentil yango nde kisi ya libala eza makambo kende mpe bamarabu te likolo kosala guerre na mama bokilo yo kozwa mobali mosusu me ye engangola ya mobali ndenge wana mwana aza na 42 ans akobota mosu akoma na 42 ans azonga susu bien yango wana bato fo kosambela ezala oza mwasi ezala oza mobali vie de prière mutu nyonso koki koloka yo ezala mwana yo boti so aza ndoki akoloka yo ezala yaya to yaya akoloka jalousie oyo esala ekoma be bomoni makambo paster bameko awa te ndeko na mwasi ndenge afungoli radio ndenge alobi makambo ebele mekiteke mataki tokoloba nini eza jalousie na kati ya mabota ezaka bongo moto amoniki yo bongi vie eza bien okabona na mibali defo baye kobala wana mutu lokwa kamera ya bien mbongo nde eza boye nasala nini nabebisa yango wana fo kozala na Christ il faut ozala na Jésus Christ na kati ya bomoi na yo makambo mabe eza mingi natuni basuki sikoyo wapi abi mobali akoma kaka ndenge wana famille mobali batalaki bamoni moyen te
ndenge mwana bango aresasule kota komaka ya mwasi akomaka ya mwasi akomaka ya mwasi akomaka na ndako asalaka lisusu te famille na ye batelemi na mabondeli bango nde baye kozwa mwana na bango mobali babimise na kati ya ndako bake na ye epa na bango nani arécupere susu mwana na ye na ntango apasi kaka mama na ye na papa na ye barécupere mwana na bango mobali bake na ye batiki mwasi atikala na bana atikali na bana botala niveau kisi ya libala eza bakisi wana boke pa bamama nganga te bandeko na biso ya basi mingi bana na biso ya basi baninga bankola na biso na misala epai bazalaka na babikolokolo babikolokolo oyo bakoma kokende kokotaka na bizaleli ya bato bikolokolo oyo kokendaka pa bamarabu kolukaka bakisi babikolo oyo bazalaka ke soki azosala na yo mosala bosaka esika moko soki babwakela osor babingano na mosala ya tikala basalaka yango yango wana mutu na vi na yo ifo kosambela mitikaka na maboko ya nzambe tongo butu pokwa mitika maboko ya nzambe poso mitika na maboko ya nzambe te mawa mingi mitikaka na maboko ya nzambe sikoyo yo mutu obebisi mwana mobali ya bato yebisa ngai awa yake kisi yango moni pa etournele yo mama nganga ayebisi nini me yo lobaki nini azala ya yo te nyonso koloba yo kati avandela yo me yango wana avandeli yo oyo te nalingi te funga bi mama likamba ofungola awa eza susu te mbisi wana biso topasolaki wana bi mbisi wana yo olongolaki deja misoni otikaki mokwa ya pamba te olingaki ye deja te epai yo okendeki kobwaka oyoki mnganga bi me yo otyeki deja na kati ya dra osi olingaki ye deja okendeki kobwaka ye ntango obwakaki molimo na ye yango akomele ndenge wana sikoyo kende kasi okende koluka place obwakaki biloko wana ozongisela ngai yango marabo abite kende kesi koluka biloko oyo obwakaki nzoto na ye wana oyo obwakaki wana kende oluka ngo mpo alongoleka bamisuni nyonso to atikaki ka motu na lopele ali kende koluka kasi pa ye obwakaki ye oyo akozongisela ngai ye eloko obwaki na balabala soki wapi epai batindaki kokende kobwaka okorekipere yango ndenge nini botika bisimbasimba botika bisimbasimba kisi ya libala eza yo mutu il faut avoir les atouts zala na ba atouts na yo mwasi zala sur na yo oza sûr que na mwasi kitoko naza mwasi mayele naza mwasi moko propre naza mwasi moko accueillante naza mwasi na bikolama na bipe ko daga ezo sala kibo mwasi na yo o vanda na libala na ona kimia obika so mobali na nga gangi nga na okita so mobali na nga ba tomboka nga na otomboka te na okita na nga na ok fête mon anniversaire non le na poste de matin vanda na yo soko makiaki longola makiage kende kolala oyebi ke lundi mobali nanga aliaka madesu mardi aliaka pondu mercredi aliaka wangila vendredi aliaka mfumbwa dimanche aliaka saumon okoti deja na régime mobali na yo obinde mobali no aliaka oyebi ke mobali nanga so biloko alie na moi na butu alingaka kolia yango te ozwi deja na point moko obike mobali na ngalinga suki bapaya baye nazala kianti na yamba bapaya bien nalamba biloko olia pesa bango balia ojue na poa mibale obike mobali na ngalinga te na mata na mbeto sake na sukola ifo na sukola nzoto nazala bien propre ojue na poa misato obike mobali na ngana tango nyonso soka aza na besoin ya na daga fo na sali ni na daga penza bien ojue na 4e point au moins que yo moto zo gagner. Pourquoi mibali batika basi na ndako bani keluka basi libanda tant musoza mosi na kati ya ndako mobali tant wana za na posa na yo linyoka te mbese sala ki déjà boye po ezonga oboyi na yo alors ko boya esprit na epesa nini eke libanda tant akokuta na muto akopesa yango na pete awosani ni akokende na muke azokende muke tipa kepe libela ombisi nyoso za mbisa kolia te osolia mon bachango muscade ba saisonner yango bien ba panzi yango ba tumbi soli yango bongo sakana ko ta mobali ya ko yamba ka ndenge nini so mobali no yango saka afonga pa porte ko tika yipo kozano kuna te ota no kututa musoma mani tute na ota na ko tenga ko tala ngate so za impoli te tala kanga soko za impoli o changer comme poli. Quand tu as un peu de agressif, si tu es agressif, changer l'agressivité dans comment moi si mon comme alarme. Si tu as moi si mon lamba raté banda ko lamba.
wana tala mama iliandi ngamo bomona na wasala penza live so na muka mfumukanda kri afungolika porta ko tina ba bino nini bye bye na tiki bino eki ko soki pena mobali pona ni polo bia pekisa te ke na sala émission kisi yango wana na koza teke mobali na nga vandi wana nga na wasala nga émission na sel ba busy na nga belé na matiti la ngolaise na nga la fille de ma mère na Toulouse ya mette na nga ye kotsa papa edo dia wakana na nga bien na sene ngo kotsa ka no finika ye bote mama je ni mo ngai na ngai moi c'est papa mo ngai wana mobali avandi lena no te non ngai ele ni bongo te oliki kisa libala nga na la kiso kisa libala ndenge ezalaka kisa libala zala na botosi zala poli kisa libala zala gentil kisa libala zala cueillante kisa libala yeba kolamba kisa libala daga o bapesa ngo poani pona ko daga babala bapesa la mbu il faut daga bien kisa libala yango wana yango nga la pesa ya ofeli kisa libala zuki ne panga ngate ya pona ke ne pa marabute o bebisi molimo wa mutu yo moko siko na kati conscience na yo tango za ko vanda zoma ke mutu akoma boye pona nga ozomi lobela nini boni bakenda pa ba mama marabu bakenda pa ba faux prophète pa libala ne kufate ko zonga libala ko zonga libala pesa li 30 ans ezongi te nini lokuta pona ni tu n'as pas les atouts il faut moi suzana ba atouts tango zo tambola bozo senti ko za mwasi kibo mwasi na yebi makatango lambaka motango lambaka kibo mwasi na fe matango lambaka olambeli mobali ochili biloko na mesa osouhaite bon appétit osali bisous webse je t'aime chérie ovandi na pembeni ya mobali so mobali azolia zana na lakisa bine moko so mobali azolia wana poubelle moni poubelle ya mesa papa edo dia wakana moni poubelle tala poubelle eza poubelle so mobali azolia miku ezokota na poubelle ozolongolele miku ozotia nayebi ko bakontre molema bakoloba mobali atoseli bongo mbeto aana mbeto hôpital te il faut yeba nde kosalela ye oyo eya poubelle omoni poubelle na bakangama na so betie boye poubelle esani efongwami mobali azolia ozozwa mikuwa ozotia na kati moni asola chika boye efongwami kangama ko akangami poubelle ya mesa papa edo dia wakana ya mete salaka papa edo ba bizu na ye poubelle otie poubelle boye na mesa mobali azoli kangama poubelle mobali azolia ozotie mikuwa na mesa mobali azolia bozobeta masolo journée leka ndeni chérie mobali azolia ozokwanza ye mwa mutu ozokwanza mwa mutu boye okwanza mwa mutu mobali azolia olekisi mwa ata poussière eza topangusi ye kaka tuki pete ozipi mwa servie topangusi kaka mobali asisi kolia avandi wana obisata chérie kosili okendo brosser ko soki mpe bokebo na liesaki oliozela yalekisa liboko yozala moto liboso ya kolekisa oliozela yalekisa liboko yolekisa moto liboso c'est ça il faut avoir les atouts yango nde kisi ya libala kolingaka te ka mama esa te bonga bapena mbiyo mobi papa esala boye c'est ça kisi ya libala yango wana zala mwasi moko douce kozala mwasi koganga te okende pa marabu koluka nini yo moko oza moto nzambe apesi yo apesa na koseka mame jeni mongai nzambe apesi yo kisi ya solosolo na kati ya nzoto na yo epui kokosana losambo te ta mobali azobima nzambe amawa nzambe bolingo na tiki mobali nanga maboko no nzambe batelelanga mobali nanga mpa sokende nzambe amona bakamuke te amona mwasi ya monene te amona mwasi ya nzoto mike te amona metisi te amona mpe amona kaka nga nzambe loka ye na nzela ya nzambe na nzela ya losambo kokende loka ye mpe bamama marabu te obebisi vi ya moto vi ya bana ya papa ya bana na yo bebisi vi na ye libota wana yo na bango bokoyokanaka su te
Kasi pour la loi, toi, Tosuki. Ah ouais. Ya Marie-Paul, je te fais de gros bisous. Dina Lando Yanga. Dina Lando. Comment la vacances? Dina Lando, Ninganat. De gros bisous. Maman Guylaine Moussa, je te fais de gros bisous. Ba bisous na bino nyo surtout bande ko na ngai. Maman Deline Ngafula, ba bisous na bino nyo so bande ko na ngai nyo surtout. O bo disposer ta na bino pona ota to pe pona ko yokanga. Na lo bakana bino ki émission préparant pour le mariage. Eza pona ko bebi c'était mais pona ko bongisa. Matiti la Angolaise, la fille de ma mère. Maman Vivi Colette Wenge, ma sœur à moi. Maman Eugénie Ambienne. Batona Sobokina Tangi. Bakana ba plus de 20 ans, plus de 30 ans de mariage. Baki papa maman ngangata. Ba yebi neni ba vanda kanami. Mon bal il faut ba neni ovanda. En fait ta quoi à moi na. Moi la bébé, bazakaka muke muke soza o memi bébé na poko. Bisous. Bisous. Bébé so moni aza o sepela o tia ko posa nini, o sala e bisous. Ya le quoi mon bal. Injecter ba bisous na ba je t'aime. Vous avez injecté bisous, moi injecté bisous, moi injecté je t'aime. Et pour me dire, moi bien, moi bana yopi, moi bana. Moi bana, moi t'es que ça concentré dans l'ordinateur, moi bana, nazo tanga moi bien chérie. Et le connaît on zo tanga fume le ki moi bana na ero atayo, mo koni on a pensé le ki moi bana ta ko balinga ko tanga. Ah chérie nanga. Et le connaît zo tanga wana moi bana, nazo tanga chérie. Ok, on a douceur, moko simbi maboko na c'est là on va bisous. C'est là on va bisous. On se lima bisous na mbonzo, on se lina liso, on se lina zolo, on se lina munoko. Au moins la peka ka. Dieu sacré pe yambarate. Et ami pour la loto sikona quand ba ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kado sakumuna nzamba nibesha ni bana bet bons. Bye bye. Poubelle ngoyo, ça na poubelle. Ça mobile azolia. Poubelle, wanango. Hey! Ma Bernice. Yonde ni sekele. Ya mette na Toulouse. Un gros bisou yaya. Yanga ya motema.